Bave musu ba binga na hotel nazo sunga sko ba biona nte bave ba binga ta on a dit mieux ba biote c'est les une biote ah ça va tirer tam suna vie il y a ba réseaux sociaux ça va tirer quoi tika ba j'ai papa nana ko bunga o te na ba nanene nanene tam su ya vie ya ba réseaux sociaux parce que no petit moko sapato jeune moko sapato mais na ba vie boye ke na yo no il faut na bimana no boye na no demo wembo acoustique oyo beta bato nyonso tu bamona yango bavalida edino image alobela yango yo lobaka eladi miyembe na sele sino bayebi yo te ntango so bayebi nga te on fait bongo ntango so bayebi nga te mais ya conversation nano fetiringi mpena sikoyo te demowemo sikoyo te sikoyo te na mekosana kwa makase vyayemba danze me banzembo ya danze voilà nazuvongo yango wana na shokoro pe sonama kasi songi se répéter balela ngai kala demowemo balela ngai kala sapato pifo tu ne connais pas ma vie oza edino nayambi bien ozomba bien ozomona sikoyo moto asala siko baevre boye ola balobi chaîne eza moko na kati ya Paris Flair Monde HD ya Dembo Wemo mama na biso Dembo Wemo mwasi ya mandefu mwasa mokusa lekita ba fresh. Cher ami internet na pesi mbo te bisika bozali boza bon en direct ya studio na biso ya Panja Sango ya Congo ya Edino Image na sima réalisation toza bongo na Edino Image yinda simbi réalisation ya émission oyo tobosani te ba collaborateur na biso lokola ba Pelé Tanfumu garçon de disque na directeur na biso Guy Massamba émission oyo kozala diffusée na Flair Monde HD na bana ya Mbetenge ve Joël Mbetenge na PCP Bambote et Sigazali ba bon week-end à tout le monde ou à Lingara Dembo Wemo oyo akuta une émission pour la première fois ko c'était vraiment na s'abonner ko partager tala rendez-vous adopter nga ezo salanga vraiment bien ezo la musanga na motivation na kenda kolukela bino ba actualité ya sika ba musicien ya sika parce que ba musicien baza tellement ébélé bolandaka ba bozo avion te mais ici à France toza na bango tellement ébélé tolongo lisusu France na Île-de-France na Paris toza na bango ébélé donc na kati kara ya qui cherche to lisusu na moko na otio pikola su moko tovandine awa na kati ya plateau eza bongo sapatu mpifo babi bel homme babi muta décora vraiment chango hôtel bafuta bana chango bi yazali donc voilà sapatu mpifo aza artiste interprète auti ko misala biso single moko na kombo ya mwa bana donc boke déjà na chaîne YouTube na ye sapatu mpifo officiel bokokuta nzembo eza wana boyoka bo juger bino moko bo s'abonner bo commenter parce que yango nde salaka ke artiste a améliorer musala na ye donc azana single moko chacun à son tour oyo azo préparer les biso oyo kobima na mikolo ezoya mais lelo tolobela mwa bana avant la louana ça fait 3 ans asalelaki biso na single moko oyo ezalaka pe na YouTube na chaîne ya Beauté Image oyo bomona Edino Image a présenté ye na acoustique wana donc pour na monopoliser parole te na kosenga vraiment na réalisation bafungolanga caméra pona to na dia kosolola invité na ngai sapatu mpifo Dembo Wemo invitation à 4 ya 6 ans umeli en tout cas naza ravi merci beaucoup parce que tengandi naza osepela parce que tono bagage chacun son tour lelo pe tour na ngai lelo tour na ngai ngabe lelo tour na ngai pe na kutana na mopandi sango nasepeli na équipe merci beaucoup nasepeli na kei na bino na équipe mobimba ya Panda Sango ya Congo les lions de la presse et yemoko les meilleurs des meilleurs réalisateurs Edino Image na ebiso ya ba depuis abi lelo to présenter na tano sapatu yango lelo pe sengena oyo ba lions de la presse mais bona baza bato ba soutenir ngai na première live on a betaki liboso OK ouais avec une force avec ngai Edino Image ouais Beauté Image et puis Junior Kadia ba Douste Maestro na ba Eder Ntimba frère na ba Niwa Bass donc yango vraiment équipe mobimba en tout cas on a commis na plateau lelo ça n'a sous plaisir parce que je prenais mon temps pour que lelo na ya représenter bino quand même quelque chose quoi. OK merci beaucoup donc sapatu pifo la première photo ya mbayo tout le monde a royemba ka ozaka ba concert ba nini bato balongola biso souci ya concert bato bande kolongola biso souci ya concert na 10 ans au ba combattant bande ko bengana ko boya
mais bino ozalaki wana mpona kolongola biso souci ya musique. Alors lelo tolinga toyeba histoire na yo. Ouais, histoire na nga ndenge ezalaka kaka mwana nyonso abotamaka na ndako abotami na papa na mama. Après nalingaki miziki mingi, dès le bas âge tobandaki koyemba yemba na bamaster na quartier bapetro Congo machin et tout. Après tokozwa initiative na masa na ngai Selebu napesi ye mbote tokozwa interview tokende na OBG musique ezalaki orchestre ya bagrand frère na biso déjà balevé de rideau ya bawenge ya baorchestre minene OBG musique. Après ntango papa Soni Echo mwazwi bango pour bakende Braza alingaki changer kombo comme collège noble. Pe son âme présent Soni Echo mo mécène na munene ya mboka ntango azwi OBG musique bakei d'autres ils étaient pas contents. T'as pas changé combo au collège noble kei na ba figurant mususu ba vekaniki ba fonder des bridges ya masina ba bité de changer combo OBG te faut tika la OBG. Après à ce moment-là biso toaki ko intégrer ce mouvement ya OBG musique sans rival. Après là tout petit concours ya son excellence sur OBG on est comment il la doublir ya collège noble parce que OK ça pena OBG ba bosanga na après Echo Makaboli parce qu'elle n'a changé comme on est ba fait habiter la solo voilà ba vie ozaki contenté bazongi na OBG na bango na mabele. Après biso pe ba sapato parce que na OBG on okuta banani na poto na OBG na kutaki ba fe nanga ale mupasa ndeke likolo ya makoma na pesi mbote grand chanteur na kutaki fe nanga cardinal mo prési cardinal la chant cardinal il y a vrai cardinal il y a chant vrai cardinal to nani vrai cardinal non vrai cardinal il y a chant Kaneke Wene avena butu avena nga butu no le pas à cardinal il faut préciser raté betira mabaku faut préciser donc le vrai cardinal azala le vrai cardinal a chant Kaneke Wene Olivier azana masina grand chanteur parce que lukier le to mona ye OK bona ba fina kutaki na mouvement donc aza pena mission yo papa na so Echo mafalidaki grand chanteur masina na bavina nga Fisto Manisa bayebi bave Philippe Okobo bave Willy Koyanga bambiaka ya OBG musique bayebi bamike ni mape collègue na yo ayebi cardinal Achan bavina nga fonder des bridges. Après nakutaki bavina nga Jise Kayama na solo après so petaki kokota na masa nga Selebu nakutaki pe masa ngai awote okufa mission ya personnam c'est d'où le prince ando betana pas venu nga chancelier il pasaki nakutaki bangona na Roger Akul après to sans mouvement. Après biso ba chinois bayaki ba soleil de bayaki pe après voilà mouvement continue qui après c'était comme ça début so continue yo sukaki wapi ngana sukaki parce que tango to continue OBG musique ve Zakari aye ko ça honorable scène excellence et au concours il y a 24 communes à Kinshasa. Ba jeune talent nyonso biso tout ko sanga na wana 24 communes biso OBG maga premier en 2004. Quand même dès qu'on a eu premier et sengaki siko que teno pour série wana zaki basalaki organisation wana ba pesi so mbongo to beta ba studio ba nini apa ba fait ba samboyaki nango desalaki to bimate. Après en 2010 nena ko kuta na musique interprétation. C'était comme ça. So musique interprétation no bana on a kini to banjo kala. Nakini penda. Nakini. Comment no interpréter ka? Na 2010 siko masa nanga Alex Mbala no bete ba fe nanga cadre. Quand etina masa nanga Alex Mbala je le sali grand chanteur. Ana kini wana. Yenda ko memanga siko yo na orchestre interprétation na Erngil na Sainte-Thérèse. Ba pe ba ve bando beta wana siko biso pe ba sapato ba to pesi pe interprétation elengi. Parce que voilà parce que interprétation na kala ezala ka fomo na ba ve mo ya mikolo ba tiki ba susu ndenge nini chemise nini biso to na moi chemise Angela yanza voilà so biso to esco interprétation to pesa même na par aspect mususu même na pareil ba jeune pour interprétation pour que couleur échange to biti na Erngil wana 2010 11 12 13 après 14 na ko se retrouver na koto yo à travers Bijou Bokomo mais double. Après continuer les sous. Après on a continué sous suna ba ve nanga mboshi lipasa. To comment on est pas mboshi. Na bitu ba fara radio so mbo yo après là on a laissé pour les jeunes ko ba esiko yo pe. Ah o tike ba jeune. Ba no ko pe ba esika pe pas savourer pe to ko kanga place te ke vraiment faut chacun se tour pe ya. OK. Na lo mabe vera ka la lo bagato. On va bien. Siko kombo ya sapatu pifo. Yandeni. Ouais, sapatu to vanda kina ba ike. To vanda mkomso na ba ike boye na osala ba focal ngane na mega comme ko interpréter na zo interpréter. S'inspirer kina ve na ngadu du cheke mokoto. Masa na modudu comment on dit mokoto.
masa moko ndeza ki na kinité dudu nyoso obenga dudu cheke mokoto ya tourner ok siko tango to masa zo yemba ngana belele siko sapatu après bato babeleli nga pe sapatu na ko vanda pe na raisonner na la tango ka importance nango faut mutu to za nango même na bureau même partout même na boulot même na caillou il faut que sapatu ngas ko na ko analiser on a bien tenga fona da ka kombo parce que bato to pe sa ka kombo ya bakara danser ba hélicoptère ba dini machin beka onani parce que sapatu partout donc voilà dans ça sona ok bon ce qu'on pifo ça ka gete no bon ba ndenge na hôtel na ba passe mso na mona vie ba passe na mona na vie tant siko ke na vandi na plateau ya boye pa edino image pendant sango ya Congo exemple ah ouais parce que na bien monsieur etala ma partout les États-Unis partout botala so ki ngana vandi boye place ser na nga bijou beaucoup moins na pesi ba mbote belé na ser na nga Philomène Bekanda ba bi papa sto uti ba ebi ke so ki leki le vandi na plateau boye na ba noir nde ba ko na journaliste tout ça exemple il faut ya solo merci donc il faut ça le ngolo eza nango kozala te ke ozala likolo ba te eza nango ngolo so pifo na pesa ko pifo baike peka baike nanga moko pene na bula mango parce que imagine toi tu as joué nulle part na melobela obeti nulle part oyo se retrouver na Paris mo oyembi na tutu kaluji après so confiance abi bon obi na pe tutu kaluji oboka yo bi na série wana zo ibake ba 2017 17 wala jibe ko tu visa nien wana série ozo ba série ngo to kanga ki Paris awati na epi mo zana na ndeko na ngai Tony Ambrosio 75 fois chanteur bo beta bandule batu bo sepela parce que ngana mona ka événement mpeza raté obeta arena obeta bo meta bandule to beta wana batu ba négliger ngo mais ça bandule moko za Alix parce que batu ba ya défouler net ba fara to beta sur un jour na mona moni susu mama na biso mimi chike 20000 check na moni fara faro bashira ibula beta ga email elas na nogoles na pesa mbote belé na ba faire quartier na tutuka luji ouais na debaranga place mo tukuta na vena kaluja bia ça pas tout faux ala na kota na ndule wana na moni sous-ser na mimi chike en tout cas paix à son âme et na moni subaiki à Paris vraiment c'était bien là tout tikel pe ba jeune pe ba c'est les deux mais si on tikel ba jeune wana yo siko comme na niveau ni erreur ko tikel ba jeune on ba nani mais là c'est carrière solo bandi ouais to kanga epena Paris après là peut tikel banoko ba ikepe ba savourer pe mais bokanga ki Paris na ba espace mo ya mikie ngako na ndoze la o batin nde to kanga ki Paris wana sikoyo il faut to corriger neti ba salo ya minene nde to ka tout le monde ba uta ki chasse ba zo beta awa bino bokangi Paris bozipi trop suko makambo ngo fungwami olebo mata niveau yo lobio otikeli ba tumususu non to kanga ki Paris dans sens qu'il fallait pour dans la vision mon côté ozomona to kangi Paris na ndenge to beta ba soirée ba to bayaka ba osepela mais vision qu'il faut tout ça là-bas album to beta to réaliser ba chanson to beta la option na télé c'était pas comme ça mais bon ka interprétation na bozupe grande salle on les ba sala ya ba 500 ba 200 bon mata niveau atape ba takla bo beta na bino pe hein si neti mon premier tutuka luji neti nani mboshi Bataclan ça va Bataclan ba Zénith ba Casino de Paris interprétation c'est bon hein oui maman les vieux là ils ont fait des œuvres hein ben oui les œuvres minene na mboka mais moni ezala makamu susu bloka bon photo na ba ve bango moko pourquoi c'est comme ça ozomona tant so vient comme on a été non pona moment wana zana nta wana te siko biso ba sapato boye tozamba no passe to uti ba cascade ngo nana ba prévité ozomona na zana ya mais mutu nanga na makamu na obuleza kete na otala bandeko na ngai obosa la musique ya bien lelo na mboka talaka mutu otaka miso likolo na cadre sentiment ba to pe ba yoki mais pourquoi pe sapato ba butwe koki miso boy pongi ye chantera oloba boye et non on a tiré côté msuna kena suka no nga kolela ti mama no ezana mona fona sala pe quand même pour tu pas sentir pe que non ça pas tout pe azali ya musuni ça pas tout vraiment en tout cas yangona c'est comme ça ça va très bien yo au revoir ko yemba lo wana nani ah vraiment c'est une très très bonne question au revoir ko yemba lo wana nani na revoir ko yemba lo kola ba des émistes tout ya Congo
parce que kukuta na interprétation eza kete no déjà na ba âge amike toyokaka déjà ba papa na biso ba Redi ya Messi ba Kofi Olomide ba papa Weranson ba veo ba surtout quand kota ba désémiste neti ba Muduga Barambwa bango wana kutu nda yana nga Mabialo wana kutu do veo validanga na Mabialo sikona yoka bango tellement Jean Pati na Jean Pati be Jean Pati iba da changu iba da désémiste ouais il pas ba veno so ben son number 1 ba bendo son ouais force à toi vient na moni faut perso ba faut perso nde yango grâce à Yaya te moi j'ai na changu fungwami c'est pas tout moi j'ai na changu fungwami pe na sepeli vers ressusciter ve ça bien parce que ve on a yemba banzembo azo azapena moyembi changu senga ifo la mukabongo ba ve bendo son bazali ba chiri mugratana ba sapatu pe ba yepe mais ça la pe bien ba no kotika na lokola c'est les ino bakokate la di miyembe bakokate bon yokotaka mbala ma posa moi bien bongo ouais ce que le kokate c'est trop dur parce que makambo eza que bango bazui chance ba yembi na ba El Paris ba yembi na ba mouvement ya minene ozomona ta kutu lelo basana makambo te mais plus tard tant so ba osalaka déjà parce que biso ba to banda sikoyo vraiment donc makila wana ezali yango na osenga na bana masina ko banda maya njili quartier 1 ti na suka des bonhommes ko banda na maya njili ti na suka mwana na bino yo sapato ya mpifo boya mboko afungwa na 17e rite kama njili ka kasi changu bana na maya njili ebana maya njili ibo kula mpanji kuna dani kula muamba kula banda ya muamba matifu na lukunga mwamba parce que moni la charité bien ordonnée de Mouemo commence par soi-même. OK. Soko luki ke no yoza mongo par exemple ko langa bobokela le kondi OK bandale soko anga be mwana bandale. OK ndiko sala wo mi welisa na tambola partout ba masana nga bandale bazali na pesi mbote masana nga René nani le petit frère ba René Makonde le petit Makonde na pesi mbote belé na ndoke ma bona bandale presque kutana ndeko na nga miyembe. OK. Miyembe wa mukolo to ya leki. Miyembe wo ya leki. Ah wa mukolo. Mayibo batanga kombo na ngate. C'est gravité. Te ya mwana poto te. Sikoyo eza na kwa keteno mais la charité bien ordonnée même ngutu yangia abike masi na changu to simba mabele ngana la musa mabele ba quartier 1 sans fil bana fila la musa ba musu to lali fila to lali sapato na bino yeyo bogela ba mungwa ba bituro fo mungwe kanga bogela ba mungwa bana changu sapato yeyo na gangi na yembi makambo za na nzungu to préparer 7 titres ezali o 7 bani ba na 3 te ya 7 chez Vino c'est pas yo musique na bien yo musicien interprétation bala ma 7 titres parce que batu ba ebi so retourner ba grande dame ya Paris lokola ba net crescent ba bijou bokomo ba mimilita ba Aurélie Malela ba so que tout le monde moi liwana apesa relenge na Paris ozamongo oui aya ngoko 100% penda de père et de mère mongo va mongo FAP4 yo sapato pourquoi na pesi bana ikanga nyoso bambote belé Coco J son excellence en tout cas bana ikanga nyoso vena biso Albert Mboyo bokulaka papa José Makila moi na bino sapato yeyo vena nga JP mpaka ya Armand mpaka ya Monique mpaka noko Denis Bolongi sapato yeyo bibish loboko. OK siko na bi ero bando sa interprétation ana pourquoi on envisageait qu'il to ko tano kese moi munene parce qu'à l'époque quartier latin ezalaki déjà na bona déjà époque wana ba mineur recrutement ba mineur ezalaki toke na jibe puis ezalaki ba pipi bazalaki toke c'est pas wera donc deuxième équipe au départ ba faire gola pourquoi envisager ko kotane no kese moi munene te ata nouvelle écriture et pas vient na bendo son manda pe so wenge référence olinga ko tata kuna bampiaka mokilo de Mouemo etambusaka biso na bandenge moko boye parce que tovandaka na bandeko na nga bayike bamalifiki elekabi bampiaka mokilo ermo etambusaka biso ntango tokomponaki te atoke na mouvement monene mais tozalaka mpe na banoko yango na ndenge ya base omonake par rapport à interprétation soki okei ndako elia parce que sapato oyo apart mamba vie privée tobanda mpendaki responsabilité kala penda quoi tu vois tata voilà so okeki na ndenge interprétation na yomonaka te no ezosimba nango bien epesalenga su bien nasoki nakendaki na nayekola nzembo
nayekola banzembo nayoka te o nayebi te nayeba papa so batabule nayeba bavia mikolo mpo nayekola nzembo ezali lokola ekole mo nakendaki nayekola répertoire voilà bosiko na répertoire na borkestre mosusu elingi esimba te elingi esimba nango moi j'entendais même naloba ngo lelo na avoué lelo ntango noko lia salongwaki nga nakendaki nasalaka teste na balcon na salongo ok ntango nakomi naloba ngo lelo naloba ngo mpe te parce que nalekaka mpe te talava ma caméra naloba ngo lelo na salongo tokenda na masa na ngai tele santana soliste ya nokolias ntango noko alongwaki nga sapatu nayaki wana etaki mwana so aye koluka mosala toyaki mpe yebi toyembi likolo soliste kita so ayamba biso ezaka jojo ayoki tele santana guitariste masa na nga blanchard napesi ya mbote ebele tokendaka na ye ntango ye abeti abiba oyo soki obetela bachanteur oyo baza banda koyemba masa abeteli biso toyembi abiba tozwi oyo tokende sikoyo na se na next mois azalaki mopanzi noko ayebi lisolo yango na oloba oyo asalaka mpe mission ngo na vi na collègue na yo na tanto citenge jour yango mwambula yende kobeta moke asalaka teste na nga wana apres quand okoti na next nayembaka mwa naloba ngo lelo nazali espace na lelo te nayembaka mwa bien te après bakoko banani bakata giba yaya azalaki jour yango wana na jojo soliste guitariste mo ya elemba napesi ya bango nde ntango nayembi après bamoni ke ça va c'est pas bien ozala moparti après tobimaki wana mais masa na nga azalaki reteni atikalaki abeta mpe bakitare pape panokolias après nakendaki na nga nalepe mouvement mpe panjana ndenge mpe bo ezaka makambo ndenge ezalaka lelo mpe chaka sa tour yango sikoyo ka nde okotaka panongolias wana ezalaki na frus donc ezali na kobanga nde kotisaki yo nde bakataki yo yango okenda so baorkestre mosusu te to ndeni mpe après na frus wana susu naya kokende mpa nani naya kozala nani na ndeko na ngai nyamuragera jusaq jipoi masa na ngai sapatu baquartier latin ezali bawenge ezali yo ozokendaka ntango bayebisi ngaki te no ndeko na yo wana aza na kosala avenir moko boye eza wana pembeni kende tya ye poa apres ayena otya ndeko na ngai nyamuragera jusaq jipoi poa apres ndenge epesala ye kaka ba 2014 osalaka esaka sapatu se retrouver na bandenga nord kote oyo na bokasi ya bijou bokomo mare double maser que j'aime beaucoup et puis voilà ti lelo yango mpe tomeki ke tosala mpe chacun son tour quoi siko ana poto kuna esimbaki te siko pourquoi ointégra wenge pusana tovanda te kasi parce que bolingo obeta siko na ndenge ya nord moto elingi esala design moko abia na ndenge ma nord sikoyo ke fara na prise non mais fara na prise enge ezala bien mais sikoyo nde balobaka l'homme propose donc koto fanel koto mazembe bakanga déjà ti ozwi susu ye moko leader ya baesémiste serge mabiala ekosala nde nini ekosala demowemo oyeba tana batanga komona na émission na ngai batanga komona na émission na bango eza grave zela oyeba batanga te mpo ani parce que moto ayambi bango na atanga te mais nga na bémission na bango nga atanga kombo na parce que oza musicien ya Paris oza mwana ntiango parce que awa tosalaka makambo ya miziki tobika yo mpo oza wana bakoyekaka to mpo ani non na ndenge wenge topusaka tovanda ntango toyaki nga sikoyo to nakotaka interprétation nakutaka masana moya chanteur ayembaka biloko bata likolo to babongo te tolobaka bapremière fois ayembaka alors ntango masa sikoyo yemba biloko balikolo nga sikoyo etaki deuxième ministre nazoki sikoyo charge wana ya kointerpréter quadra bafe na so bailo tout ça sikoyo nalataka mo eloko moko boye oyo nakoloba identité moko boye ntango sikoyo nakoma ewumelaki mpena mwa temps jouer vendredi samedi dimanche tu maintenant na mois obetaka 3 fois na week-end à part bafete mosusu apa makambo ebele après naataki modalité moko sikoyo na ye na toye on se retrouve na Paris to namoni kota quartier latin fe na nga mboshe aza na ye animateur ayembaka et tout ntango naye kopesa mwa quelque répertoire nanga azalaki nango namoni naza à l'aise nakenda koyemba na nga wenge parce que ojoue tout nakosapato nanga aza bakoyemba banzembo donc seka yo ozalaka na bana lomie te nga na bana yo ozalaka te ok siko raconte yo na mboshe ezalaki no ndeni raconte na nga na vie esalaki ke tokutanaka na Johnny Liebo na Kunzeville epa papa na biso John napesi ya mbote ebele papa John anabisa so andule mwana Kunzeville vers ba 2017 si je ne me trompe pas tobetaka na Johnny Liebo wana pastoral et tout yesu ko betaka mpe na basi ya quartier latin
un jour quand il s'en était non ça pas il faut les gars dans mouvement na ko moi kuku ne so imba moi diva moi nini il faut les gars na latino n'habiter ya na roya parce na ba rendez-vous après je mon na yewana to kuta na vie hôtel et l'hôtel faut na répétition après vient ko benga ngai te ça pas tout il faut les cas boye bonenge salaka après na yaki ko les cas to na yembi boye habiter yo banimba la moko banda aux appena petit na ngozala mouvement na yango. Après, on continue à faire, on a joué partout avec mon grand frère. On a liboton, on a fait un Chamberton, on a fait un Koussambélé, un Kolo, Edi Kanda, Junior Kingombe, vraiment, qui est bien, on a fait un parti basse. Il y a un petit basse où on a fait un mois bana. Ah, il y a un petit merci beaucoup. Tu as fait un Jimmy Bonankewe. Yankewe, merci beaucoup. Professeur. Douste maestro, Dea, la rangère, en tout cas. Tchangou ne tombera. Tchangou. En tout cas, c'était bien. Obiga bolingana na bino pe na Tchangou. En tant que artiste musicien. T'es bolingana na bino vraiment? Non. Bolingana te. À part ceux qui sont instrumentistes, parce que ça va me par rapport à biso bankale ba totindi ka nzembo. Mais na kota na ba détail wana c'est normal, c'est l'être humain, c'est toujours comme ça hein. To kota so si konde ba betela masolo ya Koffi Olomide ndengo vivre na mboshi okoyebisa biso nini différence ya bato na mibale ndenge ba betala lisolo ya Vierambo oyemba ba Vierambo ya oyemba diva za nzembo na te ya Vierambo ba betala ya Vierambo la nzembo na ngabo oyemba ngo boye pa jango siko ovanda na mboshi. Des questions de Makassi, hein? Parce que la légende, nga na golo ba n'importe quoi. Na golo ba parce que pour le ba mutu faut vana naye. Faut vana naye faut mekolo. Et net banzembo na yo kana kaka. Pour ça na go sepela na nzembo lokola di va bien aimer, laissez-moi t'aimer. Yo kanzembo nanga ya bolingo. Na sepeka na nenge ya vivana na yebi ku te. Bomboshi. Fait aussi, on a bêté, on avait bien tout fait naïe, tout petit bandoule ébélé, mais souvent nos amis tout coup on a ami allié à Moussala, tout coup on est à petit nanga, ma béco taki yango, petit nanga en tout cas il bagui bien, à petit nanga le petit bandoule boy, à petit nanga moi répertoire, petit nanga baxa répertoire ou quoi, petit nanga le petit bien, ah mais bon on a taki jour oui, borote sur nous qui bien vraiment faut bander lango donc quoi ça un peu mon esprit on a et puis sanga solo mona c'est pela non makasi zaki et ça personnalité ata ya gravité ce que aussi suko yemba boy ko landa ka batu tena bandule yo ko landa ka batu faut la kiyoka o sampona dibal pona wa te sapato bifo bon wale c'est pote ya ser nanga mami to chamali wa mami de gros bisous maman et nabi que bientôt to kota décembre déjà ba bonne fête déjà on était bien avec mon vieux donc là to kaboni ka moi to kaboni ko tuté ezaki par rapport ba planning à boulot et un professionnel à boulot et puis na moi ko banda pe carrière solo ko singa ba concentration ebele ko yaka na ba presse boye ko lobelaka pour que artiste pe ba pe là ça commentaire moi mon pifon ba ça saute mon quoi. OK, merci beaucoup. Au Salaki acoustique, ça fait déjà 3 ans. Donc ça fait 3 ans. Tout le monde a yemba qui est dit Nazalaki wana comme présentateur. Donc aux Alaki na Niwabas, aux Alaki na Maestro, aux Alaki na Jimmy Ankewe. Donc aux Alaki na pas mal de gens hein. Donc voilà. C'est là absolument le mot comme ça tout souffler, tout continuer. Ouais, ça pas tout na bandaki acoustique. Na bandaki na ndenga acoustique na bandaki na nzembo nini ça qui c'était quoi attends on fait nga présenter nga ça pas tout na bandaki na linganga ye tina langwa na lingi yo na langwete na ebio nazo sala to bala nango gamu grave nga ye chéri Antoine so qu'un jour batuni yo dessiné l'amour na yo le banamote mais ça déjà fait ebe ala bakaye na mokolo liboso te chéri bonga te yanga oyelingi yo demo ekolinganga gawa façon ngana guna yo mama c'était ça un peu voilà
nakota pena donc ive pena na yoka babiloko na kala wana ekota neti banzembo lokola ba oyelanga lokola ndoto lokola nde lisano moke lokola ongeyaka koi bamayele ya moto totala ni miso na koseka liloba se ya ndambo mitema yango moko mikoti neleko ya bolingo suki na ngai pembo ya liboso ekoma koyoka soni kobima bando opesanga amu mpe bondeko na yo kombo na anga mobola mokengeli ya pata kasi benganga bolingo. Ok, merci beaucoup pour nous souffler vraiment. Bambote na Dadi Mosengo, Mwana Lemba, Pauline Soda, na Château Rouge, Motema ya Kalidjogo, babi 10 ans à Bolingo. Ce n'est pas facile. Peut-être en Foumou, Dani Pova, Koda Bundes, Valentin Congolo, na Hollande. Donc voilà, tous avons un album. Il y a Papa Nabiso. Album, et dit on a peut-être sur Robendanga. Donc, tout dans la CDA, il y a album Jésus-Christ et Terminus. Donc, voilà, il y a Papa Nabiso Mardoché Kaimbe, Wazaki Bongo, ancien musicien, il y a Madilou System, Autobag na combo, il y a Zidane. Donc, voilà, il y a Nakoma, frère Mardoché Kaimbe. Autre chose, Nabiso CD Angoyo, et ça, album, il y a 10 titres. Donc, voilà, Jésus-Christ et Terminus. Donc, bon consommer Ango. Bon, qui dépend na chaîne YouTube nae Mardoché Kaembe officiel bon kuta banjemo na surtout ezawana donc Eric Mandogène maître bambote sikozali to bosanité joli qui moi qui motema Joël qui moi qui baron qui soloké les bébé Zico na Ville Saint-Georges Politangu gouverneur ya Saint-Denis on les abato ba soutenir nga vraiment moi j'aime moi partage bangwana vraiment et ça là vraiment bien donc voilà njembo wana vraiment na dédicacé yango. Ah, et pas la bino, ça pas tant que ça les labiso. Donc voilà. Pourquoi ce qu'on a poto de bondo sangalawana bo kabwani na bo kabwani? Non, bah non, bazo beta na bango. Non, bazo beta. Boss ko box amboshi? Non, ko box c'est trop dur. C'est trop dur. Ko box ça n'est quand sur le toilette. Ça ka ba vision na ko boule que non, il faut manger bo pe bima pour que bato ba savourer pour moi. Kenje bozo me le bite que faut box ça. Mais boss ko so da so ba che da cha munene. Dacha munene ti albike non ba beta Bataclan. Non, ça la wana parler. Donc pour na Bataclan ça la wana. Soit biloko ba 100 personnes ba 150 té. On peut parler. Mais sauf que en ce moment de mauvais mots. Tout ce temps depuis que maman c'était 3 ans sur 4 ans. Oui, la Covid tout ça. Mais c'est quand qui paye na les gars na pendant ça au Congo. Ouais, na Flair Monde HDP. Chacun son tour paye yango. Chacun son tour. Mais ce que là, banque ça rend oui. Et là, banque ça rend 8 titres. Na profité parce que venanga ligi sala. Venanga ligi sala Junior Mukulu. Na profité na pesa on peut mbote parce que on va soutenir makambo. OK. Tes autres non vraiment. Autres non. Maître choisi matata. Oyazala kaka. Il a choisi Matata, le maître de maître et Ange Céleste. À l'écrit, Makaya, comme ça, on avait, chacun son tour, et puis déjà, mon président Trésor Mbombo. Parce que ça peut être mon agent, Boeto, le Canada TVT, mais Bankaya, Paris, Bandimanga. Bandimanga, vraiment. À travers Venanga Mboshi, Poto, Machiba Mote, Venanga Bakalu Gemba, Batoni Ambrose, Venanga César Lobo, Neto Betaga Betagana Bango. Paris, Penda va découvrir que Teno Naza Pena Nabatu. Oh, pena balinga boulwa sapato lokola ba alegria ya makaya. Ya mutako ki mananda kuna stress mayebo ayoki ayoki. Lokola ba expedi ma wonda pera ba prince. Ba hebi ke soki toke ko se retrouver sapato a chaka bisolez mais là siko sapato abandi siko makambo. Ache mutu na makambo banoko bo soutenir nga bana Petro Paris. C'est daki foi ma bobonke. Gelora deba. Tola Moussama, Fisto Manisa, grand garçon. Mon vieux. Tobeta Rondo, on a battu au CP. La j'ai bien de moi, en tout cas. Venanga Wadon Fumu, na Bossanité. Eh, Wadon Fumu. Et puis. L'homme intelligent. Ma belle maman. Bengazi, Shema Irène. Banka, parce que tout on a président Will Kokalou, mais Baniket, la milliardaire. Voilà. Parce que tout on a Gelor Nzambe, Gileke, donc tout ça, tout ça, la Rawana, va venir à Mokonzi. En tout cas, j'ai ça bien. Ok, mais on a comprendre que tu as pour ça les constats wana. Bino wa musicien ya poto. Bonda obeta ba interprétation. Mais pourquoi concert ezongi
bino bozobeta baconseil nde ezala bobanda osangana mais bozotia libaya banderole bozomata level te. Oui, question nalobaki tout à l'heure de Mowembo nabaki eza makambo ya vision te wana tolongo na vision wana maba vision wana ya note siko na bien siko bataki chasse bazo kobeta zela de Mowembo na bina azokisa na musique ana poto musique na ndenge ya ba interprétation ezali nani musique ende kobeta nango te na ndenge ya interprétation na ndenge na bino na ngoma abandaki masolo ke o bonda obeta na ndenge obanda na Paris na Paris non obeta ba interprétation tous les jours ouais tous les jours tout le temps mais ezalaki tapis rouge na jonga ezalaki bakese mbala na kakati ok ezalaki kuna jonga zali kuna biso mpe toya koto tokangaki mpenda parce que nous on a joué partout on a fait la Suisse on a fait l'Allemagne on a otamboli partout tourner Europe parce que na Allemagne na basuisse tobeti na basala minene ok na bapaladium tobeti place bapapa bamare na ngai beti mika kemba tobeti bandule kuna bapashe balese chez l'essentiel barome mokadi bapesi so bandula minene kuna mpe na Suisse mais sauf que eza makambo ketono il faut boza na vision yamba ketono il faut tobetaka biloko parce que nde tovandi boye de Mowembo na koloba maintenant porte parole te ozomona nga bulu ndenge eza koyemba nga sapatu nena bomoni yango nabatamanga na pale mpo nayembaka mingi mo te ntango mwa bana ye ndomo banzembe kolanda na ebele awa mais quand on artiste va tourner ba question mais sikoyo eza ketono il faut moto azala ti abiki ya nde eza boye il faut tobeta nde biloko parce que tokobeta biloko tosala baclip ezokobenga baproducteur ozoketeno bayo nde abetaka boye il faut abeta kuna parce que même bagrand baobeta lelo soki otie abetaka musique moko boye tous les dimanches place moko boye il va être épuisé avec l'énergie qu'il ramène là et tout yango esengaka keteno vous répétez vous faites le son dans studio et puis bokobeta baclip mokili etala bino après de temps en temps vosala badate esa bino mpe eza mpe mabete ya kobetaka mpe tous les jours eza mpe mabete mpona ko eza vision mpona kopanzaka poumon eza vision mais sikoyo yo lelo oyo bon yo lokolo okomina moto ya baprojet okomina moto ya baobjectif siko projet na yo lelo oyo na ndenge ya interprétation parce que toyebi ke mwa bana chacun son tour eza en cours mwa bana eza déjà na marché siko lelo oyo projet na yo na ndenge ya baconcert toke na yo ndeni na ndenge ya concert mpena fona koma na parce que nde otangeli biso deya bacarnet wana déjà mwa sava bato wana mpe bakobaka te bakosangisa mpe mwa 10 000 siko wana yo osala nini tourne ya France to projet na nga mpenda ya liboso ezaki efona koma na répertoire mokili eyebanga oyo projet na nga liboso place ependaki no les gens anonymes baosoutenir ngai basere na nga baosoutenir babiki kotika sapote parce que nasaki bango ngai mposa na ngai ezaki efona koma na répertoire oyo neti casino de Paris interprétation obeta te te nakobeta parce que yango tokoli nango te Michelina mokili ezali se monene ngomba na ngomba papa batika biso mifo moto ayembela bango mpe na ndenge na ye ti lina osiliki na ngai se pamba olongoli bafoto na yo na ndako na nga oluki nga libala ngai mwana na boyi nakokamwa yo lobi te okoboma nga oyebaka mwana moto soki akoboya ozomona basilikani wana fo mpe soki tointerprete yango ti mais fanda koma kointerprete bongo nazoki mwa décision moko boye nde tofandaki na baike balobi naza te na mwa répertoire mwa te mwa deux chansons mpe nano yanga moko mpe parce que naumeli nango de moko ça fait soki nde basalaka bilan nde basalaka bilan tomaki première na 2004 en 2024 sali combien comme 20 ans quand même oumeli mpe nayebi nasali nde sa nini tout ça bobima ndefu nayebani kaka te jina musuni abibi jina musuni abibi bakobokabela ye te wana fo torevoir na tiango te sikoyo na Paris oyo sikoyo biso sikoyo ta bato moko toalaki lokola oyo basindi coup d'état bayebi babi bino oza lokola bosala boulot moko boye eza tellement bien mais esala lokola béro dans l'ombre tu fais boulot bien mais tel mais ça quand interprète parce que bato bayebi oyo bakotala sapatu na nte omona sali bino émission boyembaka banjembolanga te même yo moko oyebi soki okendaki tala mona balo na scène nayebi ndenge azalaka na scène mais ayebani te sikoyo mpo ayebana sala nde nini conseil mpe kutaki mpa na yo juste otalanga na miso akanda toloba ngo lelo obime bete eloko ko ambiango to tosana no bete eloko mwasa bandefu yembana oyo ya yo moko nalo tolembi yembana oyo ya yo moko tasi toaki na ve na ngai maestro Pasingiangi Pasingiangi alelaka na interprète
Ndembo Kester, mais non so mo na kiyo elelisi. Tout ça yo, na pesi ya mbote belé. Et grand maestro Passingi. Moi ni demo, ma solo betela batu yango, oh ya yebi, ayebi, oh ayebi te. Là maintenant on est en train d'avancer avec les réseaux sociaux, on va essayer de faire mieux après. Ndenge no singaka li boko moke sokolo ke longité. Siko na changu boza ba artiste belé, ba musicien belé. Net na minute leader o ako benda bino. Hein, moi lumière na bino za nani. Na changu. Yo moka. Putain. Mutoko bendo azate. Mutoko bendo azate. Omoni mama sona mina bango. Ba omeli peka loko presque ga loko anga. Mais poto e mana bango bongo projet pesa li 4 ans. Mais mutu mo patatika la ko benga bango. Aktika la ko benda bango. Mais ba chanter. Esenga ga sapato ya nembo bulelo mo kuna. Ka olympique dodi. Te ko wala kutu wala fikote ke teno tona sala interprétation wana na moni. Mama sandeni bo répéter parce que ça qui mouvement na utaki. OK. Les actions ont été maintenant en Ngaï, tout dans staff, les ICO, je vous salue. Il y a Jolé Ita, Bounabi, Bota, Lango partout, il y a des beaux garçons, Karaché Bobawana, Mabele Mame, et là la tête, ça pas tout y Base Al-Qaïda, base Oka, Dani Kissou, ministre, base Hong Kong, Johnny Moukeba et Michel Baja mis en place, c'est comme ça, on va faire avec. Mais c'est bon, on va faire avec quand vous avez un bon location, vous avez un bon loco, botin de koto. Bah fait une image de Ghana, bah na douste maïs au témoin tangolo, et à qui le lamba yango, ti na qualité wana popé, mokile CP là. On n'a pas besoin de la Champs-Élysées, on a fait avec. Complication ezalaki te. Ezalaki. Non, complication la belé, na vie na ndenge ni na. Na ndenge ya basont, ya mo otindi, ya mo e concordé. Non, ezalaka ke kuna basali eyeboye. Tant que vous pouvez comparer, il y a des gens qui sont des professionnels. Les gars qui sont joués aussi, c'était des professionnels, mais c'est quand ils sont pendant ils allaient la lettre parce que tu as une interprétation. Même si nous avons un maïs, mais ceux qui doucement le belo comme robo et nabia de loko eleki. Ah, des non des doucement maïs, donc les maîtres du temple, n'a pas essayé à botter belé place à Zali. Si vous voyez ça, ils sont ba mino wana ba comment on va nani. Chef d'orchestre, Yasa Polyvalence Mobélé, Aline Frappe Checkman. Et puis, Vincent Kenzo, Seda Solo, bon, continuer toujours Kolenda, Jaman, Kisasa, où y a Bissonyoso. Comment ils ont accueilli Mwabana? Et Robenga qui a un projet wana, bazwa qui on des. Non, mais frère, ils attendaient ça. Tant on a venu temps parce que ça va y qui va prendre na bango, tant on a live. Acoustique. Acoustique. Ah, ok. Parce que papa est avec toi Yemba. Yemba ndi. Boloké na ndenge na yo. Parce que live nangana betana ezaka pasi ya. Bien parce que vu nanga idona image témoin to Yemba yango brit comme ça ça te que yo na eno na embe na studio après na ke tourner clip parce que bele basala ba clip ba live belé. Et samba clip. Na ndenge ba jeune na tchena ndenge ba tunu sauter na ndenge ba jeune. To ko za dans suka de na pire ngamo bo no tanga kombonete. Tu peux te moi Brit, tu peux te Yemba penda boye. Yo beta moi quartier la terre, beta moi wenge bongo. Non, ngana sangisaki ya na kote msusu bawa nsolo basunga nga sapatu nani okwami. Bampiaka ya mokili oyo. Na lukanzela na benda na demo wemo na benda na. Na benda na sapatu na benda na. Kote na kendaki kote msuna ke na soso elaliye soso ekolela ngoya kote msuna ke pembe le vrai pembe eza donc na panzanaki après voilà c'était comme ça kote msuna ke pe na la musique papa que c'était désir kote na ngenge comme la passi tu n'as pas passi ngangi te je témoin on est là na vine le roi ah non franchement maman te na passi ngangi ba bon séjour na Adrisha tipo donc tout ça na même moral alors to est-ce qu'on a moi bana yembele so na moi bana ba comprendre te to betel so la moi bana chacun son tour mais bazo yo kate faut yo kana moi bana siko na linga bena na bagi na repesa en punition parce que na royemba ngote point moi bana esalinga surprise moko na moni penda communauté na adresse penda parole na communauté ce que zalaki ba publier ça peut to bolumbu mais ero venant de ba millions de vies quoi non royembi na mona ya mawa ero bazo luka garçon da mwana masina o mwana ki matseke te na yebiye avant da rotage physique alors mabe
te olobi mabe te Faut le te wa mokomi so bapiblia kotacle mais ero vraiment balinga na sapato no balinga balakisa yango ozomona yango na bage te no fe na ngai dino image na olobi mabe te olobi soki ozalaki bapiblia kotacle mais ngesa bamillion de vie mais nzembo ebimi ya youtube so betikaka sapa surtout Tchangu Masina Chine populaire nayebi ke mwa réseau na ndenge baki bataki na biso foti te na ndenge konzotira mboka ndenge ezokendele mais na ndenge no bave nango Fiston Manisa bagabi sanafu oyo akopartage ndenge alingi abi ya sapato malgré parce qu'on peut pas dédicacer tout le monde aussi dans la nzembo moko banzembo eze nana 8 chansons oyo tokotanda mpena moko tokosala mosala moko ezala mpe bien soko banzembo lokola bamomune oka mabangisa mpe mingi te kokangelakanga motema te o yo momune baoyima no topesa no message bavie oyo nasepeli parce que nazo coup de fil na ngai ya Nguma Lokito félicité ngabi eloko ya liboso abi nayoki mabanga ebele te otiki musique s'exprimer mpe na Nguma Lokito enjoy des États-Unis merci et puis nazwaki message ya maître Babin Cobra Force abisinga sapato mosala kitoko batuka bato félicité nga penda surtout côté mpona dédicace mpona rigueur wana moi strict wani zakisale moi bien banzembo eza ebele on va placer un par un et puis ezala penda bien donc oyembela biso te c'est ça nalinga penda oyemba ngo te parce que sozaki butwe koki niseboyi pongi yeyeye demuwemu monokwe konjugelenga le verbe love I love you matoye komi ozele yoka réponse na yo mama ye salanga ba jikijiki na mopanzi ya gauche tenga lingo salaka fokala mutakishasa moko sala non bolingo ekomi compliqué bameminga na tribunal ya bolingo kuna baboyi kokotela ngai ozomona donc nzembo oyo tozwaki mpe na te kotravaille yango surtout na masana susu na kobosana Edi Kanda il m'a beaucoup su aider Edi Kanda il était là na cœur na vocal tout le temps on était avec lui siko yoko mongo makambo yango yoko mongo oki kozwa titre ya mwa bana uchi ya baluba siko c'est-à-dire bon même chose mongo ya tribal te te elle kabaki tribal te omoni musicien aluka eloko mona mutu pe akosala elengi na nzembo mpe na phrase mo ya anglais par exemple misala elengi mata moso mpe eza alobaka mpe anglais te ozomona na sansu wana ezalaki te no minoko ya mboka na biso parce que nzembo wana nayembi wana nalobi makambo ebele na kati wana nayembi tellement makambo ebele mais na suka nango nasepelaki parce que ma grande sœur aussi que j'aime beaucoup Philomène Bekanda na mère double yabengaka mwana mosi mwa bana Philomène Bekanda mama minao mwa bana Naomi yakanga kolela te mwa bana wana kesa esoni mwa biere ezaka mélodie yango esalaki bongo poto siko na mwa bana olingo siko oyebisa biso nini expliquer biso siko nzembo message clé ezalaka te non c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur neti kama na nga neti kama na ya dino image kama neti jona yo abakete neti de moyo monaye aza bonheur na ye kama penda yango wana neti kama na yo abotela yo ba nzembo solo babongo ti mais abotela yo bana aza bonheur na yo parce que les enfants voir les enfants c'est vraiment faut honorer et puis que ce moi si ya bien tant no boboti ko te mais ce moi si ya bien nzembo solo bana bongo c'est pas que na imbeli ka momi na ngate eza pe ke muto pa imbe momi na eza ke tena to beta li solo na nzembo siko jemo mwa bana eza na kati ya chacun son tour yende pendant ta fongoli makambo OK siko tozela mwa bana après combien de titres obi eza 8 mwa bana moko sozo mwana moko zo na décembre yesu ko zo yesu mone bonyoma yaza suna ke na mawa ona ozoksi sona boete pa ya te na DCC te tena tuni projet na ngai de moyo yoko tuna makambo te parce que tena tuni kasi te ko tozongona tozoka dia ba 207 tozoka ba 206 ngapi basalinga nche bopeka bonyomo ebi demo ngana yo soko ebi bena bien na ba yefo peso no sala oyebi ndenge projet umeli kasi ebi ka ne projet umena bisiko na même vena ngai dino image bosomba esika moko te eza te keo ya ngai mpe ezalaki nayembi yango banda kala tatali yo kena benanga moni etabale tatali yo kena benanga moni etabale biju bokomo ye
sapatu ya mpifoye bule mo wa mama bakosukaka wa makamo wa lelo de mowemo sapatu mo wa lelo mama bato na bananga mo wa lelo malfie papo kakomo mo wa lelo yaya olela kaka bonyoma tobina wa yaka tobina wa sona babo yo mon na clip na kolela parce que ça na makamwa ko ya wana donc eza ya bizarre donc ebi kimongo bana ebandeli sisuka kimongo na botama kuna ti OK bonyoma mwa bana nana ni susu muso eza na susu za la zo tembeli mbongo après école ezali esika bana bakendaka kozwaka mateya bazwa mateya po bakoma bato mpona venir alobi ekole de moemo moboti nyonso esengeli atinda mwana na kelasi po kotangisa mwana asire so na avenir totinda bana na kelasi pour bakoma lobi bato na société. OK, merci beaucoup. Mais ba question ozolinga ngote mais faut tout no quand même posaka na Paris. Tomoni ba concert ezobeta ba concert ezongi na poto mais lelo oyo concert ya Ferregola Adidas RA ya U Arena l'autre zaki na défense eza annulé. Alors réaction ya ba musicien ya bino ba musicien ezala kinini. Voilà première question. Dernière question, comment na télévision ya moko ya bachangwe na plateau ya migeni maza mwana changu shoko babi aza mwana changu komona camionnette mbola vandi azwi lamba sope mutu achie wana abeti fimbu na bulke molimo ya shoko babi ya mwana changu ekende sope ndeni asala ki wana otala ki image wana parce qu'on a des questions wana yo loba nini en tant qu'artiste na bana na wa ya mawa ya pasi parce que balobi mawa iba pesa ga to hotel ata azalaki mutali azaki na bamoma na batana etu ngai na ndenge tolo marché ya moté to bato pena to vandelaka TV malgré on a des parents on laisse la télé pour les enfants mais nos téléphones et comment ba télé na biso totalaka tout on rate rien parce qu'on a tout dans le téléphone ton atalaka émission wana bon et ça langa bien te bon na moi après biso pe ko pe to ebanité olobanini mais ndenge question ya bibo ekomi na plateau na yo ya munene boye ya panza sango ya Congo na osenga na nzamba limbesa soki bon pabi conseil ya boya raté na grand frère salaki actu wana même ça salaki na ndenge ba présenter ke ba sala lo mo boye pona ba humilier ata ko lobata kombo ya muteme banzembo ya munene ya imana na légende ya munene ya mboka ezaki pena pas voilà yemo baza légende ya biso babi musoka kufia matarapete mama nanga ekomakasse vyayemba danze me banzembo wa danze voilà nazuvongo yango wana vina shokoro pe sonam kasi songi se répéter balela ngai kala de moemo balela ngai kala sapato pifo tu ne connais pas ma vie oza edino na bien ozomona sikoyo mutu asala siko baevra boye amonaka ebino boye yape lokola jimsunga mpe na koyeba mutu mosu amoke na nga ayebi kosala oki boye na bana na ye na famille na ye esala penda bien te ega mpo ete camionnette mbola eloko osalaki wana biso totala na so da l'ombre quoi on n'aime pas commenter du n'importe quoi tosalaka art na so ndule lokola mpe mbala liboso na nga naleka na plateau c'est une occasion mpe ya olobela likambo sorti médiatique na nga liboso naleka pa panda sango kongo na demowe mona Flair Monde donc et ça la bien bien ça la bien après moko ebinenga osenga bolimbisi na tata nzambo olimbisa biso pour ça la bien quoi. OK alors annulation ya concert à Ferré mais que côté non déjà connaît déjà oyinda attends c'est pas tout artiste oyo quitter attends yo lobby te mais ba bi da ke bazo pesa information ça ko tuna si alors réaction wana ça fait mal parce que ba fait wana baza bato ba sala vena honneur na mboka ba sala honneur na mboka fo abeta ba sala minene surtout biso nous la communauté faut te motiver bato surtout bato baza ke non moi je suis pas de la communauté botekelaka bosimilaka bato botrenaka na bango wana basombaka babillet bandeko na bino mpo tomataka art ekendaka liboso parce que bapapa Hervé bave na ngai bafali pupa babokela lokondo batutu bagoga ya tembe baza bato baosala mpena honneur ya musique ya mboka bamaestro fabricas
babi na filé baza ebele na otanga na osisa te baza ebele donc nde baotya liste il faut bino mpe boya kokuta liste wana mpo bocontinue non na biso tu tokutaka liste musique ya bagrand calais yango mutu boloke na ndenge na yo chacun à son tour chacun sa manière chacun son temps chacun son tour na levant ebele même pour manger chacun son temps de manger chacun son boulot chacun son taf donc eza chacun son tour ozomona obike kangi chacun son tour otoleka te wala somba ikar lelo sapataki na train chacun son tour on n'est pas pressé mungu ekanga toto proposer na fleur mondo ezaki bato bazosala mpe boye lelo na mboka oyo nayebi sur fota hiver biso vert kaka donc butu tozola na image voilà lelo donc chacun son tour ekoya kaka sikoyo nzembo olobiki elanda wana tozelango quand décembre mpena tozana banyoma déjà yonosenga basoutien les gens chanonné manette crescent nadine mavinga bosoutenir basolo la penda de mowemo surtout na ngolo ya nzambe makambo to penda eza penda boye yesu azi matata après okunda bato tuope achano maboko bwana bato bazokende me yo oza nanu vivant yo oza nanu vivant toboyi yo nabimisaki 20 000 euros mpona boye album yango yesi achanoazi matata oyaka epesa mutu te yo moko ozali chuchulwambo restaurant chuchulwambo bajo de Paris makambo na bino yango oyo osebandaki déjà jury qui repère baleana makambo na bino osebandaki déjà ngo ya Fredin Poutou tapis rouge les boss nayebi ke makambo to eza bien on est là sikoyo na projet na yo est ce que bavie na oyo ya tiango bakoyemba bakoassiste yo neti mboshi neti selezino ladi miyembe baza wana na projet mwa fit ndenge osali na apart ve nanga mboshi bave mosusu bayebinga nao te nazosunga sikoyo bayebi yo nanu te bave bayebinga te ladi miyembe ayebi yo te selezino ayebi yo te ta mosusu na vie ya bareseau sociaux tika baje papa nana kobunga o te na ndenge nini na ndenge ya ta mosusu ya vie ya bareseau sociaux amaketano apeti moko sapato jeune moko sapato me na bavie boye ke yonoketano il faut nabima nanu boye nanu demo wembo acoustique oyo beta bato nyonso to bamona yango bavalida edino image alobela yango yo lobaka eladi miyembe na selesino bayebi yo te ta mosusu bayebinga te bango mpe bongo ta mosusu bayebinga te mais ya confiance nano fetiring mpena sikoyo te demo wembo sikoyo te sikoyo te namekosala nano mwa napesa no mobima na yo moko ndeke eza te ke o intel nde mutu moni peti wana nga mutu grâce na ok dayo olingaka misu likolo déjà nasalaki yango déjà nafe mboshi abiki te so boye peti wana sapato parce que ngai tapi rouge wana donc yo oyebi kute osamba te après là itotrace mpena sikoyo chemin totya sikoyo mpe libaya na banoko eza nango musique no musique ok donc nous on est là pour te soutenir donc voilà merci beaucoup Nandingo répond de l'invitation. Donc voilà, donc comme vraiment na souka. La question est bien. Message est ce qu'on dit. Tes messages vraiment à liboso ça que nous sommes na communauté nous pour soutenir de Ronabino Sapato. Ba s'abonner na. Bo saboter na. Ba s'abonner. Bo s'abonner. Bo s'abonner na page officielle YouTube na biso ya Sapato ya Mpif officiel. Beaucoup tawana bo s'abonner et puis tout soutenir Bossis Mundala de Black King. Tout soutenir penda soutien penda soutien soutien Bartazate to senga penda soutien soutien Bartazate na bosanité na pesi ba jus d'orange bambote belé pesi bambote parce que biso kuna suka bosanité baike bambote belé Patrick Kauzi Movier Olivier Maleba Wadon Fumu l'homme intelligent vient nanga Wadon Fumu kotika peti na yote ezeka eloko liboso donc na ye lelo pas de mowe mopo na bimati na bimasi ko makambo ngo yango bosenga ngai Fisto Manisa grand garçon yebisa bavena nga Philippe Okobo yebisa bavena nga ba Willy Koyanga mamba obeje yango to bandi yango to sangisa nyonso parce que ça pas tout na sangisa mambutu les amis de Petro Paris sans fil Bananjili Kimbantseke partout Kingasani Tima Lukubi bois partout artiste na bino ya nchangu yeyo to epoto omeka te bere te to libérer nchangu bere rouge OK bere rouge na bambote sili
bambote eza esilaka te mambango okepesi bambote na basusu okomaki te nabosani te ve na nga likisala ve na nga likisala junior mokulu bayike ya paris maître seda shida ibula beti kiala en tout cas champion tabala mon vieux na tapis rouge wana nabosani te beaucoup tampongo kilelo bandal séparé aloba et tout ça baza ebele bandeko na nga baza ebele balegri ya makaya na osisa baza ebele. Ok. Donc voilà, tokomi bongo vraiment na suka émission na biso. Merci à toi Edino Image pour Simbaki réalisation émission. Oyo Dadi Mosengo, Mwana Lemba, Pauline Soda na Château Rouge, Motemaya, Kali Diogo, babi 10 ans de couple, Pelé en fou, garçon de disque, Dani Pova Koda Bundes, Guy Massamba le directeur, Valate Congolo na Hollande. Donc Eric Mando, jeune maître, Jolie qui moi qui Motemaya, Joël qui moi qui Tobosanité Baron qui soloqué les bébés qu'on a vu à Saint-Georges. Politangu, gouverneur ya Saint-Denis. Vous avez tellement ébélé à Hollande Bisso, na kati ya Flairmont HD, vous s'abonner, vous partager, vous commenter. Donc to kutani bongo pona mbalasima. Émission oyo ezala diffusée na BHK télévision. Ya Djibril Biya qui on appelle ça Mbotepe et Sika Azali. Merci beaucoup. Et c'est période du quartier chez Manisha. Na 91 wana tout son barabilo qu'on a biso ya bio et puis exotique MK chez Maïren na Bengazi to kutana rawana place aux alana baike bibi Shiloboko ba mama arc-en-ciel yoyo mode yimdo la tsabatu mikolo donc des fois kututé bijou boko moi ekutu donc ya osakana te Aurélie Malela boza vraiment ebele Landry Mengusta Jojo Kiala Émilie Lumbila Ferron donc batu na baza ebele c'est beau aussi parce que n'a